Totonti bino botonti mingi bandeko balandia émission mokolo mwalelo tango bozalaka ebele liboso ya bitando na bino pona kolanda émission mokolo mwalelo manaka na biso baindo. Kasi yambo ya mason topesi bino bambote ya mingi. Na bino nyonso bandeko balandi ya vufa mu television na biteni bison iye bozwami. Bandeko balandi émission mokolo mwalelo ekela makaka na tina ya kopesa ka manaka iye tozali mokolo mwalelo pe na tina ya kolimbolaka lisusu calendrier africain na bozindo na yango pona bososoli bwa malonga ekoka bongo kozala. Pe kati na émission mokolo mwalelo totombelaka pe lisusu bambotama elamu tolobelaka pe ba événement du jour oyo esalema bongo mokolo mwalelo. Bandeko balandi tango bomoni ne wanzuzi mutatu liboso ya bitando na bino elingi koloba ete boki malombango pona kozwa babuku na bikomeli pona kokoma manaka na biso mokolo mwalelo. Tika toyeba ete lelo na manaka na biso tozali bongo mokolo ya ntsona mwa misato na bopemi na biso ya yambo na sanza ya libwa na mobu mokama na tuku misato na sambo na eleko na biso bongo ya kintombo. Tobala nisaka manaka na biso na manaka ya bapaya pona bososoli bwa malonga ekoka bongo kozala. Tika toyeba ete lelo na manaka ya bapaya tozali bongo samedi le 2 mai 2026. Kasi bandeko balandi tango tozobala nisa manaka na biso na manaka ya bapaya ya mingi penza tosimbaka nde manaka na biso baindo. Pamba te tozali kozongisa bokoko na biso baindo iye wapi tosila kibongo kobungisa. Matondo mingi bandeko balandi ya vufa mu television etando ya bosomi ya mayele pe ya bolamusi baindo na pongi tosuka kaka te na kopesa bino manaka kasi toyaka lisusu kolimbola calendrier africain manaka ya baindo na bozindo na yango pona bososoli bwa malonga ekoka bongo kozala. Kati na calendrier africain bopemi moko tozala kala mikolo minei tope 4 jours na kati bongo ya semaine o ezalaka bongo konton kenge tsona pe kandu. Tozali na mikolo tukumi bale na mwambe na kati ya sanza tope 28 jours na kati bongo ya mwa. Tozali na basanza zomi na misato na kati ya mobu mobimba tope 13 mois na kati bongo ya ane mobimba. Pe tozali na bileko mitano na kati ya mobu mobimba tope 5 saison na kati bongo ya ane mobimba. O ezalaka bongo eleko ya mvula ntete, eleko ya kianzu, eleko ya kitombo, eleko ya kisiu, pe eleko ya mbangala. Wana nde bolai tope bozindo ya calendrier africain manaka ya baindo. Soki bakoko so pe mituna mikozala. Bobenga biso na banimero iye ezali affiché na se ya bitando na bino. Potoko bakolimbolela bino calendrier africain manaka ya baindo. Totombela kape lisusu bambotama elamu na babotami na biso banson iye babotami bongo mokolo mwalelo. Totombeli na bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote. Na bino pe baebo kozala na bosenga bambotama na bino ekoka bongo koleka na etando ya vufa mu television. Ba photo ya kolongana tope ya mariage, ba photo ya bobimisi bambasi na kilongo, etando ya vufa mu television efongoli espace monene pona bino. Wana emission na biso ekomi kobenda suka kasi biso na bino tokabwana kabongo te soki tolandi video du jour te balengeli biso mokolo mwalelo. Biso na bino tokutani na sima ya elema iye tolanda. Ndenge wana biso ba Congolais toza ba Africain.
mais ba africain baza ba congolais te kasi ba africain baza ba congolais te mais ba congolais nde baza ba africain moni no wana nyonso eza boye besengeli ezalaka na mitu ya bato ya koyebaka moni ndenge tozali ya Afrique kozonga na maboko ba africain bakobotola biso ba africain tokobotola Afrique na biso na maboko mindele mais na lelo ba asiatique bato bazoloba na ba européenne tokobotola bino Afrika ngo bozolanda Poutine ndenga zoloba il faut tobotola bango biso siko toza komitika babotola omoni soki babotoli biso na maboko mindele kasi bakolinga tokende pa na bango te na nzela totuni bango bokena biso wapi otoke pa na turo tokende so pa batute totikale pa na biso ozomona ya wana zoloba na bato banso bofongola misu na bato bozomona baza misu boye ti na bato baza na suki mwindu wana bendien wana na ba libanais bayeli colonisation exploitation esclavagisme d'ailleurs bomoni bazotonga ba immeuble na Gombe donc ba immeuble ti na ba cité ezokende ko remplacer botongi ya ba mindele ce qui veut dire identité européenne ezokufa ezali remplacer na identité asiatique ce qu'il faut to sala makasi poto boya progression ya identité asiatique ce que to tia identité africaine bande ko balandi wana to uti bongo kolanda masolo ya banoko na batata basi le 22 avril 2026 ye wapi batata basi pe banoko bakomemela kabiso mituna epai ya koko ya suka mboka biso moko toyoki boyebi ya boye soki epai ya fumu kusuki ambunzala mpanda na ngola te tokozwa yango lisusu wapi bande ko balandi tolanda na maso fumu kusuki ambunzala mpanda na ngola bazali kotalisa na biso pamba te baye na eleko iye pona kolongola biso na mokili ya libungi bamema biso na mokili ya tata mokili ekozala malamu soki tozali koyoka fumu kusuki ambunzala mpanda na ngola bande ko balandi na bino baebolandaki biso na sima yango ngatika toyeba ete lelo na manaka na biso tozali bongo mokolo ya ntsona mwa misato na bopemi na biso ya yambo na sanza ya libwa na mobu mokama na tuku misato na sambo na eleko na biso bongo ya kintombo emission na biso ebendi suka kasi tokozongisa matondo ya mingi na bango meifu mukusu kiambu mzala mpanda na ngola elongo na banengo ya ebandeli pe libota lilongo mobimba tozongisi matondo mingi na bino banso baebozalaki ebele liboso ya bitando na bino pona kolanda emission mokolo mwa lelo Pobo mona biso bonzenga na sima ya kamera tosungama kibongo na Tata Makaba. Kuna na ngambo ya regie tosungama kibongo na Netimba Superlatif. Na mesa ya musala tozalaki pe bongo na Nengwa Ntimba Mutatu. Bazalaki wana pona kotala lolenge lipasa na bango bazali kosalela musala. Kasi pona mokolo ya lobi tokozala pe elongo na Nengwa Ntimba Mutatu. Na yango lokola tobendi na biso suka. Na yango tosala nini tokotombela bino kaka ntsona elamu ngai moko kasi kati na mibale pamba te biso bamapasa tozalaka mibale kati na moko tokotombela bino kaka ntsona elamu na mibale kati na moko ntsona elamu na mabota matondo mi Managanabiso. Tusale lango, yango ya biso, tuyeba yango, tutusa yango, tusale lango.